na bino bazwa bavwa na bino po bakende koteka bino epai ya bapaya bakandida wana po boyeba bango botuna bango kaka batangela bino kombo ya monguna oyo azali konyokola bandeko na biso ya este na nord na sud Kivu bokomona baokoka kotanga kombo na bango te ezali kombo ya mokonzi ya mboka moko boye ya mwa mokeleke te eza pembeni na biso kuna oyo azali kobomela biso bandeko tongo pokwa yende azali kosunga bango baya kokosa bino bopesa bango bavoi na bino bakontinue konyokolo mwana ya Kongo bosala ngele bondima bato wana te bazali bato ya lokuta bazali badongolo miso bazali kosalela banyangala kata misala bokeba oya koloba teke na yebisaki bino te nga nasengi bino bavoi na bino po tokontinue misala oyo tobandaki tosala oyo na lobo baobi na lopoto kokonsolide baaki oyo toza na yango deja voilà bana ya mboka bana mboka Thank you.
Voilà, balandi ya mboka ndeko motepe. Merci pour ma confiance et la médecine toujours on accompagne Bandaka, L'état de la République, l'état de la nation, Papa Bana Congo. Papa Bana Congo. Gouverneur de la province de l'Équateur.
Kaka, groupe d'animation, il y a une épaisse. Baza excellent. Balobi Baliba Beta. Bao Baxanzemo Mususu. Toyo Kabango. Go. Tondolo et tondolo. Tondolo et tondolo. Tondolo et tondolo. Matondi bana mbandaka wane ezali bongo esika wapi mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi aye kosala meeting na ye na terrain ya Mbandaka na Équateur kolongwa na ye mbala moko na aéroport ya Mbandaka mbala moko aye kosala meeting oyo ba population ya Mbandaka bazelie uta mikolo ebele po chef de l'État aya kolobela bango ya malonga pe ya motuya oyo bana Mbandaka bazalaki kozela bokomona wana ezaki bongo plein à craquer bosimba ete mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi asanrolaki awa na Mbandaka na kati Équateur nde bana Mbandaka ba réservele ye accueil moko non ezalaki ya koyinda bino moko bokomona esengo etondaki na mitema ya population ya Mbandaka bayambi ya bango Félix Antoine Tshisekedi candidat à sa propre succession le numéro 20 oyo ezala maponami oyo kosalema le 20 décembre 2023 bosimba ete ezalaki kaka na compte ya campagne électorale oyo ebandaki déjà mikolo leleki chef de l'État atamboli Grand Équateur mobimba nano te etikali kotambola na ye bamboka mosusu wana ezali bongo ambiance oyo ebandaki korégner awa na kati ya terrain oyo mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi fallait aloba oyo azalaki nango ya motuya abombelaki population ya Mbandaka wana vraiment ezalaki bongo opesi mbwa boyi Félix Antoine Tshisekedi candidat numéro 20 ye penda asali ya mingi tango yaki kosanrole courant ezalaki te mai ezalaki te banzele ezalaki te kasi à travers vidéo oyo bakoloba vidéo omoni misale salemi Félix Antoine Tshisekedi a remercier population ya Mbandaka pote bazelie mikolo ebele pe bakipaki ata butu te mvula te moi te etelemaki bango na nzela depuis tongo pona koyamba Félix Antoine Tshisekedi ti akiti na butu bazelie pe aloba oyo abombelaki bango faci beton candidat numéro 20 a commis Fati Beton, Yewada, Okolobadini, Tebesili, Balobi, Tebesili, Fati Beton, Moubatomolo, Balobi, Bruno, c'est la deuxième ronde. Ya papa ye toto, Boko banga te boko bangisa. Dambo tozo benga numéro 20. Biso nyonso tobeti milolo to yambaye. Monsieur le Président, respectueusement, nous vous invitons à communier avec votre peuple. Bana Mbandaka namoni lelo bokotisi nga nyongo po penza bozelinga ti euro yo penza bolembi te en tout cas nasepeli makasi
nakosenga na bino boye boyokisanga soni te boyebi ke awa nde ngai nakendeki kosenrole comme électeur. Donc nalingi mbandaka et voté penza 100% numéro 100% numéro. Voilà. Namoni bobo sanité kitoko. Alors nalingi na ebisa bino boye vote wana naza kosenga bino ezali pona lisano te. Boyebi ngai deja navandi na bino mikolo ekoki quand même tosali mbula mitano na bino uta na banda manda na ngai. Nasengaki bino confiance nalobi na bino ngai mission na ngai ezali ya kozongisa mboka na biso Congo esika ezalaka kala esika ya lokumu oyo bana Congo bazalaki kotambola elongi na se te bazotala bato nyonso Afrika mobimba ezali kobanga biso. Lelo bakomi kosakana na biso tina bamboka ya pamba pamba bamboka oyo ezalaka ya mike mike ekomi na kosakana na biso po politike oyo esalemaka na mboka oyo ezalaki nde ya koboma mboka. Tango nazwi bokonzi oyo bopesaki ngai nalobi nasalela ekolo nasalela peuple congolais. Tovandi mbula mibale na bandeko oya FCC nayebisi bango c'est vrai bosalaka ba erreur mais biso tozali sikoyo kotala ndenge nini tokoki kosalela peuple na biso. Nazokoma nalobi na bango tosala elongo totombola mboka baboyi koyoka nde naye kobalola majorité tango tokomi na majorité. D'ailleurs bandeko ebele bana mboka ebele oyo ya FCC balandaki mot d'ordre na ngai toye kosala majorité sika oyo tobengi kombo union sacrée. Banda tosala union sacrée wana misala ekomi kokende na mwa lombango nalingi nalakisa lokola gratuité ya enseignement nalingi nayeba awa est-ce que gratuité ya enseignement ezali kosala na niveau ya primaire. Ezali na bakokoso ekomi kotosa. Voilà. Alors likambo ya mibale tolandelaki ezalaki oya couverture santé universelle. Nalingi nayebisa bandeko couverture santé universelle euti na makanisi na ngai. Nalobi boye nakanisaki boye nalobi mwana ya Congo nyonso azala mobola azala mozui esengeli te soki azwi bokono akoka kokende na l'hôpitalo ezala likambo ya mbongo te. Voilà tina ya couverture santé universelle. Sikoyo tolobi lokola ezali domaine monene santé universelle esengeli tobanda nano na ba catégorie oyo tobengi vulnérable na lopoto, c'est-à-dire ba oyo bakutanaka na liwa mingi, c'est-à-dire ba mama na bana ya sikoyo baboti. Soki botali ba statistique na mboka na biso, population oyo eluti kokufa ezande oyo wana ya ba mama na bana. Mama tango mosusu na tango akobota
to sima ya kobota mwana pe ntango basi baboti ye to liboso babota ye yango tokotisi tobandi nano na kategori wana tolobi yango nde ekoma nano ofele mama nyonso ya Congo oyo aza na mokumba esengeli l'État azwa ye en charge ti akobota mwana na ye sima na yango balandela pe mwana batala ba vaccin na ye ndenge ezali kokende po tolonga likambo wana bamama bamama bozali bomoni ngai champion na bino nalingi kotika bino sima te mpo nga nayebi te bamama soki bazali na condition ya malamu bakoki kosalisa biso bapapa totombola mboka elongo sima na yango navandi mpe nakanisi na obi mboka na biso soki okei na ba chef lieu kobanda na kapitale ya Kinshasa okei na ba chef lieu misusu okokuta quand même mwa évolution ezali mais soki olongwe na chef lieu obandi kokota na intérieur ya mboka nde esika ozomona ke pasi penza ezali makasi nde na ye kokanisa programme ya 145 territoire nalobi esika nyonso mwana ya Congo azali azala na ville azala na village azala na territoire esengeli tozala biso banso na chance ndenge moko yango tolance programme wana elakisi te bisika nyonso congolais akozala akokoka kokende na kelasi na bakondition ya ndenge moko azala na mboka azala na ville condition ekozala be ndenge moko l'hôpital ope ndenge moko centre de santé ezali na centre ville ezali pe na mboka pona nini ndenge wana pona lingi bakongole nyonso tokokana ndenge wana nde tokozala oyo baobi na français peuple uni tokoki kokabola congolais te esengeli congolais azala kovivre na bakondition ndenge moko yango nazosenga bino bana mboka bolandela likambo wana boyebi ke mokonzi ya mboka azali na miso mibale kaka me miso na ye po ezala ebele esengeli bino nde bosunga ngai bozala miso na ngai matoi na ngai bisika nyonso oyo bozali bolandela misala wana ekoba se kokoba po soki tokokisi yango mboka na biso ekotombwama ya solo tokolongwa na pasi tobandi sikoyo kokende malamu na programme wana ya 145 territoire tozali na oyo tobengi programme ya agriculture totieli yango motema po agriculture ekosilisa nzala na mboka agriculture ekosilisa malnutrition bato mosusu ozomona aza na nzoto na ye te nzoto ekonda esila nyonso makila po aliaka malamu te alors que toza na biloko nyonso awa na mboka na biso Congo me po biloko wana esalema esengeli voilà yango bolobi bino moko esengeli courant ezala esengeli mai ezala esengeli banzela ezala nde tina ya programme ya 145 territoire tokotonga banzela na baterritoire nyonso po biloko oyo ekolonama kuna ekoka kobima ekoma tina bacentre urbain totika makambo oyo ya importation lelo nazalaki na zongo nasololi na bandeko ya zongo bandeko na biso ya zongo bazoloba na ngai ke tango tozalaka na periode ya Zaïre biloko oyo ezalaki na zongo nde bazalaki kolia kuna na Bangui na Centrafrique
monnaie oyo ya biso mbongo na biso Zaïre nde ezalaki koliama kuna na Centrafrique. Lelo mboka ebebi esali sikoyo lokola ke ba Centrafricain nde bakomi koleisa biso na Congo. Makambo wana nga nalingi yango te. CFA oyo ya Centrafrique bakomi kolia yango na Congo. Effectivement, likambo bolobi ya dollar yango phénomène o naza koloba wana. Nyonso wana ezali pona kozanga ko produire biso moko. Biloko lokola loso, lokola fufu, lokola makemba, lokola biloko ebele oyo tokoki kosala yango biso moko na mboka na biso, tokoma ko importer yango eutaka na mboka bapaya. Yango eza koluka ke tolukaka ba dollar, eza komatisa dollar, ezokitisa franc congolais. Yango nga nalingi na pesa bino méthode oyo tokoki kosala po tokembisa tolendisa franc congolais, dollar ebanda kokita. Bosala ngai confiance bandeko na ngai na kosepelisa bino. Na bandi kolakisa bino deja mwa bilembo na bambula kaka mibale misato ndambo oyo tozwi makambo na maboko. Tango tolongoli bandeko na biso ya mitema mabe o balingaki te Kongo ekende liboso, tomona tosangani biso na biso bana ya Kongo oyo balingi batombola mboka, bobandi komona quand même mwa bilembo. Yango nasengi bino confiance. Mokolo ya le 20 décembre moto atikala na ndako te, mbula ebeta te, biso banso na seni na bureau ya vote. Bobosana te. Bulletin na bino ya vote kozala ya candidat nini? Candidat numéro voilà. Bozongiselanga confiance na kosepelisa bino. Na banzi te bomoni deja mwa bilembo bokoki kotianga tembe te. Bopesa ngai chance na kosepelisa bino, na kotombola mboka oyo elongo na bandeko na biso ya Union Sacrée. Yango nazosenga tango bozotiela ngai mikanda, botiela pe moko ya bana na ngai ya Union Sacrée. Soki bopesi ngai majorité na kokoka kokobisa misala oyo na bandi tina suka. Bino nde bokozwa esengo wana, bokozwa ba conséquences ya malamu. Bolobi nini? Courant. Bolobi nini? Nini nazoka te bazo. Université. Oh là là, wana kutu pete. Wana pete. Bomoni, est-ce que bomoni déjà ba université tozo tonga bisika nyonso. Bon, est-ce que bino boza ba congolais to ba congolais te? Alors, soto ça la ba congolais mususu, pourquoi to robosa na bino? Bozala nde na patience. Na ebisi bino boyi. Mboka tokutaki ezalaki penza na libulu monene. Tobandi nde kotombola yango. Bambongo mbongo nyonso ya mboka ezalaka kokende kaka na makambo ya kanyaka. Tango na ye na bandi kokanga mabulu wana bisika oyo mbongo ezalaki koyibama ezokende. Lelo tomatisi budget ya mboka. Lobi kuna tango bopesanga confiance, budget komata lisusu. Wana nde tokobanda kotonga penza malamu. Donc, bozala nde na confiance. Bopesa ngai confiance na bino,
ngai nakosepelisa bino likambo nini mosusu nazoyoka te mais courant bon nakotikela gouverneur Bobo ayebisa bino likambo ya courant ngai moko nazolandela yango azoyebisa bino boyoka. Monsieur le gouverneur, loba nanu ngana yoka kobuka lokuta te po peuple aza témoin. Loba. Bis, ozali kotuna esu ndenge nini? Boyoki ngai ya mibale bachinois baza kosala université basi bakomi kaka na lolifa boyo kura ngambo bachinois ngambo ngai na bango moko tokendaki bolandaka mpe radio basalaka mpe papa président aza na makambo ebele ase atikaki bato wana basala mosala abosani me ngai na comité de sécurité na population nyonso toyebi ke baza kosala courant université mpe bachinois mpe bazali boyoki nyenye mpo na mbandaka mwindi ezalaka bisi ezalaka balabala ezalaka bisi ezalaka basalaka mpe nyenye totongisa ye confiance totongisa ye aveno ya aéroport tina port Afrique mabanga esi ekomi lobi na ikokende nyenye soki boleki na port babisi transco oyo trans academia na bamituka oyo tobandaki kozanga ya balabala bapesi équateur babisi motoba na bamatini mpe 6 mpo na balabala mpo intérieur nyonso efumbana basalaka mpe nyenye tolingi nini video elingi koloba soki batie bi to soki batie bi tozongisi baimage ndenge bi ekotaki c'est-à-dire oyo baprédécesseur na ye basalaka ezalaka te me na video yo yaye emonani ya polele yango nde baza kobenga video epai na yo emonani polele bisi ezalaka te tia video yango wana balabala ezalaka te yango tia video yango wana mwinda oyo ezalaka na moko te alors soki tokopesa ye confiance makambo ebele ekosala nini ekosalela basalaka mpe batu benga bisi toyemba nanu to nyenye kabuya yebisa fati kambongo te apesa polo te tokoko te kabuya yebisa fati apesa mbongo te apesa polo te tokoko te merci lelo ezali nde mokolo na ye asalaka mpe bona na Kiswahili banafanyaka je. Merci, monsieur le gouverneur. Bon, namoni boza convaincu, hein? Ngai nalingi nayebisa bino boye. Pouvoir na biso ezali ya le peuple d'abord. Biso toye kosalela nde bino mosala. Tokutaki solo ba problème ebele na mboka ya solo. Kasi tobangi yango te. Totie molende tolobi tokolonga ba problème wana. Parce que toza na mboka kitoko, mboka monene. Et puis toza na population ya ba jeune. Ba jeune nde batongaka mboka. Po bazana nu na makasi, bazana maye les autres, ezana nu donc tozali penza
na confiance na bino. Yango na lingi na yebisa bino boy. Bino ba jeune na yebi souci na bino. Oyo ya likambo etali mosala. Na yebi yango. Mais tosi to bandi kolukela bino ba solution. Ba solution ezali te que l'État a bandaka kaka ko engager ba jeune. Non. C'est vrai que na nzela wana tozali pe na ba projet ya ko engager ba jeune ebele. Na ndenge na fonction publique par exemple, ba concours eko bando salema oyo to ko engager ba jeune. Kasi misala solo penza ezali oyo ya secteur privé. Ezali entrepreneuriat. C'est-à-dire bino ba jeune na mayele ya mokanda oyo boye kolaki. Na mayele ya makasi na bino ya maboko. Na makasi na bino ya makolo. Tokopesa bino nde ba moyen bo luka na ndenge na bino moko initiative nini oyo bakoki ko accompagner bino na ndenge ya misolo po bokoka kosala oya bino moko compagnie. Nde yango tobengi entrepreneuriat des jeunes. Tosi tobandi yango bokomona soki bopesi ngai deuxième mandat ba agence nyonso wana ekokoma tina Mbandaka awa po ekota en contact na bino bana ya Mbandaka ekoka kolandela misala na bino. Alors nalingi lisusu koloba boye Mbandaka oye, Mbandaka oye, boyo kanga malamu. Nalingi na sala bino, na pesa bino mwa litea. Bosala angele. Bosala angele po ete na bakandida oyo tozali boye bakandida ya bapaya bazali. Bakandida oyo ya banguna. Confiance na bino. Bazwa bavua na bino. Po bakende koteka bino epa ya bapaya. Bakandida wana po boye babango. Botuna bango kaka batangela bino kombo ya monguna o azali konyoko la bandeko na biso ya est na nord na sud Kivu. Bokomona baokoka kotanga kombo na bango te. Ezali kombo ya mokonzi ya mboka moko boye ya mwa mukelekete eza pembeni na biso kuna. Oyo azali kobomela biso bandeko tongo pokwa. Yende azali kosunga bango baya kokosa bino bopesa bango bavoi na bino ba continuer konyokolo mwana ya Congo. Bosala ngele bondima bato wana te. Bazali bato ya lokuta, bazali badongolo miso. Bazali kosalela banyangala kata misala. Bokeba, bokeba. Boya koloba teke na yebisaki bino te. Nga na sengi bino bavua na bino poto continuer misala oyo tobandaki. Tosala oyo na lobo baobi na lopoto ko consolider baaki oyo tozana yango deja. Voilà bana ya mboka, bana mboka. Boyebi tozana no na nzela molai. Campagne euti nde kobanda ezana na mikolo ebele. Tosali nano ba province nyonso te. Ekosenga tokende lisusu bisika mosusu. Lobi tokokende kotala bandeko oya boende. Simana yango toke lisala pe bumba toke kosukisa sikoyo na grande province orientale. Nzela ezananu molai. Yango nga naza kosenga bino botikala be ndenge bozali awa na bomoko. Na sepeli makasi na ndenge boyambi ngai elakisi te bozali na confiance. Confiance wana bona la pongi te. Boteleme bino nyonso mokolo ya vote bokende na élection. Botia mokanda
Nabino na candidat numéro soki bosili ici kotia mokanda bozonga nanu ndako te bozala presse ya kozonga ndako te bofanda liboso ya bureau ya vote ti bakokanga yango na 17h tango bakokanga yango bozela tango bakoaffiche résultat po bandoki basilite bakoluka banyokolo biso tina suka me biso nde tokangi bango sikoyo kati ya makasi tokontinue kokanga bango kati wana tokolonga nga nayebisi bino soki bopesi nga confiance ndoki ata moko te akokotela biso monguna ata moko te akolonga biso. Voilà moi maloba mioke nazaki nango natondi bino su botondi Nikolo abatela bino tango tokolonga na kozonga lisusu awa na Mbandaka pona landela makambo ya misala oyo ebandi oyo gouverneur ayebisi bino. Mbandaka oye, Mbandaka oye, Mbandaka oye. Nikolo abatela bino. Merci beaucoup.